Mbote na bino bandeko na nga ezali nga Muna na kati ya chaîne na biso Muna numéro 1 chaîne otolobela masolo ya vie. Oh excusez-moi nanga, en tout cas depuis un moment na attrapé grippe, donc grippe ezoranga na mongongo, donc ça fait depuis une semaine nazo traîner situation humaine mais la bakisi baninga na échangé na une jeune femme to échanger, ça fait à peu près une demi-heure to sololi web ça na ba commentaire, qu'est-ce que vous en pensez na li solo bandeko nanga Aïsinga Muna, ça fait 7 ans na en France. Mes parents ba déjà na bazar na mboka. Mutami manga eza tante nanga, donc prise en charge makambo nyonso ezali tante nanga na mobali na ye na ba cousine nanga ko. Tante nanga dans leki ya ndeko amaleki ya mama. Navandaka nga na yaki na 19 ans. Dans les lots, on a 26 ans, ça fait 7 ans que Nazar. En tout cas, na situation na yaki en tant qu'étudiante. Là, on a un bac plus 2 nanga, na salaka na domaine ya vente. Pour l'instant, Nazar vraiment na situation makasité, mais nazo poursuivre ba formation nanga, nazo poursuivre makam nanga parce que na besoin naza bac plus ata 3 ou 4 na besoin naza cadre commercial, mais bac plus 2 ça suffit pas. Mais pour l'instant je m'en sors na musala na nango ndambu na foot na pesa na contribuaka na ndako na vanda pas tante nanga ndako ezara munene, tante nanga zara na maison, donc eza lokwa maison familiale na biso na chambre naza nanga bien. Voilà, sikoyo en tout cas toi na ba valeur mingi ya chrétienne, donc on a semblé dans l'église et pas tante nanga là na côté na mobali ye ça fait 5 ans kaza wana poto ana 33 ans muna ana mukandate, donc ça fait 3 mois tout le monde a to échanger to kutana to solo laka to kutana na une église na biso, donc voilà ye azana engagement mais kuna na mboka atikaki mwasi na mwana mais libala ezara nango te muke sokazwi atindela mwasi na ye na bana mais bana na libala te mwasi kutu elle a déjà refait sa vie kutasi abota ape na mobali mususu, mais ye mobali asangaka te kosunga mwana kuna na maman ya mwana na bandeko na ye. Ça fait 5 ans aza na poto muna na France aza na mukanda te. Parce qu'on a mis que celui on attend nanga ye mobile alobi asepeli nanga awa na poto aza na engagement te kuna pe na kin atikali koza na engagement te ata azani na mwana na 6 ans atikali na engagement te ye ça fait 5 ans aza na poto mwana 6 ans, donc atikali mwana muke déjà 1 an, mais mwana na mwasi eloko moko eza te siko ayebisinga ye asala na molili na musala muke parce que na mukanda te azolandela makambo ne malembe non bapesi ye ata feuille ya pamba te, donc aza na mukanda te, mais ya sepeli nanga ninga mona nga na ba famille nanga etu nga pe na sololi on ba ndeko nanga na tante nanga na sololi pe na maman kuna na kili. Bon ba tante nanga ba sepeli te po ba meki kolandela lisolo balobi naza non jeune nazo attend nazala précité nazo poursuivre makambo nanga nzamba salinga ngolu nazwi ba plus 2 nanga nazo continuer pour nazala cadre aux na ba salaire déjà bien bientôt pe na passer permis nanga. En tout cas là batons balingi na bango relation gote, mais nga muna na sepeli na mobali yango na sepeli na ye tout monde na ka tout ça na échange, mais non to komi dans la dimension makasité, mais batons na ba changa calme na besoin na bala na besoin na bota. Voilà muna soko koloba na chaîne na yo na besoin ba commentaire naza besoin ba vie ya ba papa ba maman oyo bisanga qu'est-ce que na ko sala na poursuivre relation on a poursuivre te pas penza na sepe na mbali yango, mais ba tante nanga aza d'accord te mikolo kutoza un peu froide. En tout cas ngande ka moi so komelinga message opisi na permettre na afficher yango na toile ngelo na loba maman na yo na tante na yo ning to sololi baza même moral, donc baza même d'accord. Ye maman no aza na kin ayebi ba réalité ya poto te, tante na yo aza na poto ye mta mema yo aza lokwa akoma déjà maman na yo oza déjà mwana na ye, oyo mta zo en charge atoza na 26 ans oza déjà grande fille
bafille ya na poto na ba 26 ans bazalaka déjà na bandako na bango, bazalaka déjà na bamoyen na bango. Mais mutu na vision na ye, mutu na ka na ye. Yo ka na yo nde na comprendre en tout cas oza fille moko oza stable, ozolandela makambo ya carrière na yo, ozwi bac plus 2 na yo eza déjà énorme. Bato misusu oyo basarrêtaka na bac, yo ozocontinue susi na ozala cadre, oza évolue, ozala na salaire ya bien, oyebisi nga mpo na besoin opase permis na yo. Donc là osala makambo no pas à pas, oza mpe na salaire na yo ndambo osungaka mpe maman, opesaka mpe ocontribuera epa tante na yo, c'est tout à fait normal. Voilà olobi na nga ke oza mpenza prête oza ndako na yo moko ekozala badepense gauche droite, oza mpenza ozala nanu calme osisa makambo no epuis tante na yo atiako à l'aise. En tout cas batante ebele te bazalaka bongo na bi batante ya bien baza, me batante mosusu bazalaka bakabola oyo lokwa naza mwasi na mama na yo te, misusu basala différence, mais ebele ya bien mpe baza. Nga mpo na nga ndeko mwasi mokolo aza mokolo amona moi liboso okozala amoureuse okolinga mibali ya sans papier toboyi na biso te ya bien baza. Ntango mosusu tante na azobanga parce que azomona mosika ke yo ozomona te. Ntango mosusu la azomemela frère en Christ aux église moko alingi abala yo, alingi asala makambo bozala ensemble bobalana ebosoyi na kati ya libala esimbi te, yo moto kolela mama no aza na kini tante no oloba nini nayebisaki yo. Donc nga mpo na nga eza nango lika moko difficile te, ezali kozwa temps. So yo olingi mobali oza libre, oza déjà grande fille, oza majeure, oza libre olinga mobali na yo yo moko osala choix na yo. Mais lokola tante na yo alobi pour l'instant alingi no relation te, yo ozala nano calme, sala nano se concentrer nano makambo ya vie na yo, luka nano oganye lipa na yo, luka nano oréussir lipa na yo. Ntango oréussir lipa na yo ozala mieux. Lelo oza mpe pa na yo, lelo mpo oza na voiture na yo, oza mpe na mosala no likolo, oza mpe na salaire na yo ba 2000 ba 4000, oza na yo bien. Ata ozwi mobali situation eza nango malonga te, mais ntango comme yo ozala na situation ya bien kovanda, ozomona balobaka deux valent mieux qu'un ekosimba. Mais sikoyo mobali yango yo olobi yango aza na mokanda te, asalaka na molili. Donc situation eza nango ya otengama na seki te ya bolimbisanga parce que oyo eza chaîne tolobela masolo ya vie. Tozosala mpe koede mpo nazwi bato bamessage ebele, bato mpenza bapesi nga bamerci na bacommentaire na batémoignage oyo ngai nazorendre yango public. En tout cas ndeka mwasi oza nano jeune, oza na 26 ans, kozala pressé ya libala te, kozala mpe pressé ya bota te. Bato kutu plus âgé que yo nano bazwi libala te, baza calme, baza posé. Bongo yo oza nano kaka na 26 ans ozala ngulu pressé mpo na libala. Non. Nga personnellement naza contre maloba tante no te, mpo ye wana aza ndeko aza mama na yo, nozala contre te. Loka batante no balobi zala nano pressé te, zela nano oke ngulu te owelela obima na mobali ye esika avanda oyebisi nga azala na colocation, aza na mosala mpe déclaré te, aza na mokanda te, sikoyo bobala na ndenge nini? Donc nana kobimisa mbongo, nana kosala nini, nana kosala nini? Ozomona te ke yo moto korame, je suis désolé, eza biblique. Mobali moto aza chef ya famille, mobali moto abimisaka makoki ebele, mwasi ayaka nsima. Je suis désolé. Do yo kosala inverse te, yo kokama te okoma mobali, ale mobali akoma mwasi, non. Lokola ye aza na mokanda te, biso toza na problème te mpo na mokanda parce que mokanda tobotamaka na mokanda te, moto nyonso alukaka vie. Voilà, mpo bato mosusu mpe baza na mikanda lelo mpe bazalaka mpe te sur terre. Donc mokanda eza eloo te, mais toluka situation. Yo lokola oza nano jeune, ozoréussir nano na domaine na yo, donc sazoka ozomata. Donc nono okomi te, ata oza na bac plus 2 oza na bezo koma lisusu. Donc mpo na nga ndeka mwasi bozala calme, yebisa ye mobali yango so olingi nga, en tout cas nga na besoin tozala nano calme, makambo obima ensemble eza te, tozala nano kaka bafrère église. Lokola osepeli na nga mpe na sepeli na yo, mais toke nano malembe yo landela nano dossier na yo, toke malembe ntango nzambe akosunga ozwi mokanda, ozwi ndako,
ozwi mosala so mpenza na mwa sa vie na yo en tout cas papa nzambe akosala moyen nyonso adébloke baporte esika eza débloke afungolo makambo esika eza koya okanga parce que tomona bamiracle ata gouvernement alobi non ata moto alobi non so nzambe alobi oui makambo eofungama parce que makambo nyonso ezaka spirituel so mpenza alingi yo na bolinga solo ata aza na mwana c'est pas grave mwana azaka cadeau ya nzambe il faut qu'alobi no aza na engagement te landela ye parce que 3 mois de relation ata no bobimi ensemble te makambo intime mais 3 mois de relation bandeko na ye lokola 3 jours 3 mois c'est rien mutu mosusu akokosoa azomibatela na nsima frère église azwi bible lelo dimanche lelo asambeli samedi lelo ake au séminaire boye na boye ntango bovanda na ndako mo omona couleur mosusu na juge te nazoloba baréalité ya vie bandeko na nga donc nga ndeka mwasi oza mwasi kitoko na moni yo oza canon oza mayele donc ozo avancer non pas à pas makambo mpa mikanda ezo avancer pas à pas donc koke ngulungulu te kozala presse te mpona kobota ata olingi obota nokar bana mpe bakolaka bana bakolaka biso tozalaki babebe lelo tokoli donc zala calme ndeka mwasi kozala presse te luka nono gagner lipa na osilisa vie na o professionnel donc omona okóma na stade voilà c'est là que koloba bon ata oza na mobali aza na se na yo ekosala eloko te elobi te kaka oza mwasi mobali azala likolo tomona mibali bazala ata mosusu baganyaka kaka 1000 euros mwasi aza cadre ekosala eloko te biso toloba na likambo bongo te biso toloba ke mobali ayeli yo na dossier na ye kozala ngulungulu to olinga ye osala makambo osala bafiancé ovanda wapi yo moko deja oza na ndako tovanda epa tante na yo ye moko deja ozala na colocation sikoyo osala nini oluka ndako ezala na nkombo na yo non bokemaka malembe kozala presse te ndeko na 3 mois de relation eza eloko te osisa ane o bokota nao na année prochaine 2026 otala makambo so aza ya yo nzambe akokangisa ekara epa na yo makambo ekoavance bandeko na boyebisaka na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez ezali nga muna na chaîne na biso muna numéro 1 chaîne oyo tolobela masolo ya vie oyebisa biso na bacommentaire bosunga jeune fille au moins na 26 ans mwana kitoko ana pressa bala ndeko na nga kozala pressa obala te zala calme mela mai ya pio mikitisa nzambe osalelo je vous dis à bientôt merci.